ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Lolenge tolobaka ke ABC c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Yesu penza azalaka moto ya yambo pamba te kolala kolamukeza bitidete. Soki tolali peto monani lisumu kona lelo ezali kaka na ngolo na ye. Bandeko balandi na ABC kibino ete ba Congolais bazali na mingi akoloba na banzete na ABC bozali komona lolenge kani ba Congolais bazali ko défiler pona koloba makambo etali ekolo wa bango. Bandeko balandi lelo tozali pena moko ya Congolais oyo boko yeba ye moko akolobela bino kasi bandeko bangai tout Congolais partout vous êtes na senga kala bino ete bo fungola matoi mabino ekanga na biyoka yokate pamba te ezali pena ba etando mosusu bato bazali komole kanaka pona ko bebisa République démocratique du Congo lokola makambo ezali ko sala masikoyo na lingi na ebisa bino ke pa match ndenge bato balobaka pamba te Congo au Congolais tozali bobele kokeli boso banyoso bakokai kobongisa esengelaki basala yango kala kasi lelo yo ndoto na bango ekolata nzoto te po Congolais afungoli miso bolanda biso pezala bokebi boso mama Chantale Ayao pe bandeko nyoso oyo bosutelaka émission Tolobela Mboka Congo na molobele yango Océan de la Presse mbote mona mbote mama bandeko balandi na ebisaki bino ete ba Congolais bazana mingi ya koloba kasi tango bozali komona ba ko défiler na etando eke pe ko yana miso Tolobela Mboka Congo pamba te awande tout Congolais aza libre ya koloba tout ce que les gens disent tout bas pe ya ko dénoncer ba insanité mwana mboka ya solo penza ozali na mingi ya koloba ngala yebi yango kasi na lingete bato bazali kolanda biso po ete TV la biso ezali international tozalaka mingi penza na États-Unis bisika chaîne ya biso ezali kasi bazwaka biso tina fin fo ya République démocratique du Congo bato bakolinga bayeba kombo wayo ozali nani nazali mwana mboka Blondel Mazebo naza toujours jeune na kati ya mboka République démocratique du Congo précisément na Kinshasa mama merci bandeko balandi azali na Kinshasa mama Feza uta mboka ya Goma ezali teke toboya kabino kasi faute de moyens soki bomise na koya pe kuna na tala mayema zali koleka la este pamba te toyebi ete kuna nde kokufa eleki makama bezali pe tokoloka toyeba pourquoi kaka na este kalate Océan de la Presse na kaboya l'homme puissant na ABC toko quitter la bino mona mboka la moni ona ba mobeko likonji na moni makambo ezali ya minene kasi lobela biso no pona no ezali kotambola ngo ezali nini pe mama o eza mibeko ya seni o tozo tambola nango pona ko zwa élection ya le 23 o to bengi le 23 décembre 2018 alternance en République démocratique du Congo yango na maboko nanga awa nazana o to bengi loi électorale ainsi que les désaccords signés pour que aujourd'hui M. Kabila a toujours na pouvoir to un accord ya cité de l'IA auto rejeté déjà bisonyo so na accord ya Saint-Sylvestre na ye nango mibale o pona la sabatu ke nini seni il fallait asala pona mboka au Congo maloba na ki nango d'abord yango wana pona part ya seni soki nazolo ba pona seni tozonga liboso na Corneille nanga ayeba ke na 2016 na cité de l'IA andima ko organiser l'élection na 2018 na mois d'avril eza makambo yemoka lobaki kuna na accord oya signé ki na bato akenena bango kuna pa Kodjo ya mibale ayaki na Saint-Sylvestre le 31 décembre auto signé ki accord oyo opposition majorité société civile pour na kolobaki élection aux le 31 décembre 2017 mais nous sommes surpris jusqu'en 2018 qu'aujourd'hui nanu ba organiser les biso auto bengi élection té yango monde babiloko na nango na émission na yo pona la sabana mboka nini o seni il fallait sala to nini seni senga ki biso asala nanu asali yango te yango wana na kolobela toujours pona makamba seni na mibeko ya seni sauf que naza na loi électorale d'abord nanu te na yebi que seni il fallait organiser les biso élection na ba papier auto bengi ba papier et non machine à voter machine à dauphin tout cela c'était pas prévu dans notre loi électorale. Sauf que si elle a besoin de le faire, azela mususu peut-être na élection ou ekoya wana to pese opportunité ya rolexa machine à voter wana. Pona makambo etali machine à voter otozolo bela biso nyonso biso ba jeune to lingi kutu te to betali so nango c'est comme si on est en train de faire les propagandes de cette machine. Parce que machine o ya seni wana eza machine il fallait pas eleka.
ezana nini moko te na loi moko légalité oyo kopesa biso ke Seigneur lexa machine na yewana yango wana omoni na babibeko oyo pona laksa bana mboka ke na kati ya biloko Seigneur sali oyo même na koro ya zoloba wana balobaki coup eza pona machine te na ba recherche to sali machine c'est à $400 mais Seigneur libiso na $1400 coup nga réduire to amaiti suku wana on eza kopa bato basara na seni kopa na mutaki na ngeza basengezi vice président yemtaki na kopa wana ya machine ya dauphin yango biso population congolaise en particulier des Kinois to boy machine à voter. Bande ko balandi penza na bokebi kasi mwana mboka eso ko yoko tangela batute mwa mongolo to ya corps hango po kolobaka ka corps à corps mwana mboka konene nga pate mi na corps yo po lebiso accord tanga ta mwa mongolo to longo moko bato bazolanda biso be batala bon na ebité faut pas comprendre que toza sous accord ya cité de l'IAT wa kojoela ki biso actuellement toza na accord au tobengi accord ya Saint-Sylvestre au papa na biso Tshisekedi atikela biso que son nom repose en paix azali père ya démocratie o abiso mutari ko boya na mboka o yazati à chaque fois soki nazolo bana makambo tali émission so na raisonner comme wana na raisonner que sika papa fani na mboka malili tisiko na zonga na mboka Congo te po bacha eteni ya nzoto na ye na mabela bakoko na ye esala kanga pasi ne loko wana vraiment bon on a accord côté à mona mboka zela mwa muke motuna elinga est-ce que siko pe na mboka la biso Congo il faut que tout tambola la mémoire ba oui to pe to avance rapport ta bible lobby laisser les morts enterrer leurs morts biso siko faut que tout tambola na ba oui na kati la biso mote kezo songa biso pe pas basi ba kufi ba kozonga te. Il y a des morts qu'on ne peut pas oublier, il y a des morts qu'on va couronner comme on appelle des héros nationaux. Les loto betali sola lumumba biso nyonso na mboka na biso lumumba zate toza pe obligé ko betali solo ya Nkolo Etienne Tshisekedi wa Mulumba esika zali nzoto na ezonga na mboka Congo pona ko pese toujours le kumi eloko o amela biso loko la démocratie na kati ya mboka oyo ya Congo yango wana photo lobela kae à chaque fois susu nzoto nene ekoti na mabela bakoko na ete yango wana photo lobela kolo Tshisekedi wa Mulumba Etienne. Merci kasi tokena côté accord, je ne sais pas si l'accord a autorisé à la CENI d'organiser les élections en 2018. Je ne sais pas. La CENI, elle est là, elle peut nous dire l'accord nous a dit d'organiser les élections en 2018. Non. L'accord avait dit au plus tard, le 31 décembre 2017. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2018. La CENI n'a pas encore organisé les élections. N'a organisé les élections et organisé. Nous, la population, nous sommes en train de subir déjà la consommation, il y a dépassement et délai à CENI. CENI a promis biso, maman, tikation na qui est d'accord au fond la mibe konyo stolo bela makambo itali CENI. CENI a évi biso que machine ekoya na mois de juillet, tozeli na mois de juillet et comité. O ekoya na mois d'août tozeli to monité na septembre même a évi biso ekoya le 5 octobre, première lot. To tuna ki bango motuna. Est-ce que na machine bolo ba ekoya le 5 et ezala combien de machines après ça ki biso monta to ebisa ki yami balé koya mkolonini après no la quitter yami satu ayanolité c'est-à-dire la CENI n'a pas la volonté d'organiser les élections dans ce pays. C'est ça ce que nous en avons comme préoccupation auprès de la CENI. Quelqu'un qui n'a pas l'amour du Congo, il est comme on peut appeler bon passionné tout cela, mais nous les jeunes, nous la population congolaise, en particulier les Kinois, nous avons l'amour de ce pays qu'on appelle les Congo. Pardon. Makambo lobi ngala komona loko buki mo lokuta pambate biso lo sotolandi tata mokonzi ekolo na mikili ya bapa ya États-Unis d'Amérique. Tata mokonzi ekolo alobi tout lisusu azongeli konzima ete mapona makosalama na délai précis. Mais asenga ikaka ete ke bamindele balongwa batika biso ba onisien. Mais sikoyo zolo ba mona mboka kone nanga kolinga te mona mboka kone nanga gal Joseph Kabila maloba na yo boyango. Maman, Noé Bisso Bazotambola à pair, c'est FCC, CENI, cours constitutionnel. FCC égale plateforme Kabila. C'est Kabila qui est en train de faire cette plateforme-là. La CENI, c'est la même. C'est une institution dépendante de FCC, y compris la cour constitutionnelle. Papa Mokonzi akei na mboka wa pa lobby qui organiser des élections na mbongo na biso moko. Est-ce que date organiser des élections na mboka oyo na mbongo na biso moko motuna liboso ko tune yango wana. Pourquoi tangu ya zalaki na mandat ya 2006 to organiser élection ba gite ke to organiser na mbongo na biso. Tangu ake na 2011 point na loba ite ke to organiser na mbongo na biso. Kaka tangu ozata to organiser na mbongo na biso. Na ko tsenga pe na yo ponde biso to tuna CENI. CENI
na compte du gouvernement congolais, on réussit déjà combien de pourcents pour organiser les élections? Seigneur, on répond que Nazui Kaka, ma pourcentage de combien? Yango na biso que kuna akei kolobela makambo etali FCC na Seni. Mais makambo Seni a bombi ya ebele mama. Les lobbies sont nyonso population, les lobbies sont nyonso ba congolais, tebi que na plan ya FCC ba na besoin machine et ça nini eleka. Machine wana e bombi makambo ebele. Soki tobi to bimisa makambo ebele, to mona ki ba espère o ba ye awa o ba kota ki biso ba congolais to yeba kite. Il faut to la ba na mboka ke ba to na ba ye ki to yeba kite, mais sauf que ba boyi pe ko ke na fardo ba congolais. Ba si biso que il faut déconnecter les informations extérieures. Quand quelqu'un vous dit qu'il y a des informations extérieures, c'est-à-dire quoi? Et ça n'a pas englobant aussi les plans diplomatiques. À beaucoup de gens, et ça n'a pas de katikuna, et ça n'a pas de katima lobby, et ça n'a pas de talibanda, et que ça nini, et que kota, pas désactivant. Biso tozaga toujours na celle-ci. Ba expert au Tobengi, yemoro senim t'a présenté sur expert. Moi j'ai été surpris, j'ai suivi seulement que oh non, il y avait un groupe des experts de Grande-Bretagne accompagné si c'est de leur ambassadeur qui était déjà à la CENI pour certifier la machine. Mais eux-mêmes avaient dit on n'a pas certifié la machine, mais on avait fait seulement banquette na niveau na bango et permettre bango ba développer la stratégie wana. Na ba stratégie ba bimisa que au moins 15 contrats pour na machine wana. Tebisi CENI Moutonio sozoya azobimisa ba contrat na kati ya machine wana. CENI aux indépendants de tozoloba. Mais l'indépendance na yo yeba que dépendance ne zo dépendre de l'Assemblée nationale. Yango wana na relancer moi message mbangu na bande ko na biso to bato to pesa moi voix pour na ko présenter biso na Assemblée nationale. Le roi Seigneur lobi que population ko auditer était y compris des acteurs politiques to ko senga sikoyo ba député na biso ba auditer CENI à combien niveau nini parce que bango bazana droit wana ba pe na compétence wana en tant que ba lobby na biso ya peuple par rapport ya machine na évolution ya processus par rapport ya aide financière mama CENI azoloba na biso mwana mboka mwa mokele sika wana nayoki ete yo lobby ete okosenga la ba député ba biso ba tela biso likambo kasi moto ateli makambo ya ba député wana o azali kona bango la chambre ya likolo mais azali moko ya FCC. Wow, maman, en tout cas, ou espérer nga sous makambo ebele. Tango lobby kaza moko FCC aye barape ke a commis na moment façon ngepa na biso peuple to pc sous mandat pas sous na FCC. C'est le moment où moi je peux dire que même lui le président de l'Assemblée nationale Obem Minako azwa déjà au tobengaka engagement na ye azwa kana peuple tanga kitaka pona baya ba voter ayebi nini alobaka na peuple nini ba osala pona peuple. Ce qui a réussi à gloire à Dieu, il a sous discours à baké, bobisaki ngai na kenda ki kuna ba pona ngana zaki mokonzi ya ba député nyonso, tana sala ki bino boy na sala ki bino boy. Mais lokola azana discours wana te pona okitana ngona terrain, to kosenga na ye biso population to pesa ki ba voana ameka koluka ko se épargner na loko ya danger zo la biso lokwa machine à voter. Ce qui a lu machine à voter zateli que a cause la paix aimer aussi la population congolaise. Il y a un tolobi ba député. On ne parle pas seulement du député comme quand le président de l'Assemblée nationale. Il y a aussi le député qui est de la majorité. Ba zappé sous na souci à peuple congolais. Bande ko basé belé na quand il y a côté à majorité, y compris opposition. Ba ta un problème o ya makambo o ya CENI. Pour tous un problème il y a CENI. Quand on est nanga azana moto na mutu na ye ya ba congolais. Moto ana ayebi ndena zolo baboye mo pa yebi ki azana moto. Les biens et le mal des Congolais s'appartient à Corneille Nanga. Aujourd'hui, je vous parle. Ayebi soke élection qui m'a lamba betera mabo babi na réussi. Soke l'équipe m'a beba lobanga ina sa nini na échoué. Ko échoué na ye na ebité ba contenu nini ba contrat nini akuta nango après ko échoué na ye. Corneille Nanga c'est un simple mandataire. Il n'est pas fonctionnaire de la CENI. Il doit savoir que il est là pour un temps. Après lui il y aura aussi une autre personne où il a remplacer. Tokutana déjà na processus tozana ngo ya démocratie et élection tozala ki na ndeko na biso Ngoyi Mulunda tika biso déjà yepe moli moné fanda na kimia tozala ki pe na pasteur nani Ngoyi Mulunda to abe abe malumalu bon Ngoyi Mulunda vraiment azali na yebi ke tozana yo toujours azali pe candidat yebi il est aussi candidat mais on a été sur suite ne suki ndeni bakata ki yepe pona CENI mais na yebi so ba réhabiliter na cour constitutionnelle mwana mboka Ngoyi Mulunda oui
Azaki, Aza député. Bon, de ce que moi je chasse actuellement, Aza député, Achepe candidat, Achepe Libaya pour ma député qui est dans l'Assemblée nationale. Aïba méthodologie boss. Ngoy Mulunda, Nazo confirmé que Ngoy Mulunda, moi-même je l'ai suivi à la télé, je l'ai suivi à la radio. Dans l'anda qui peut, tant qu'on va rejeter candidature naie, na niveau ya CENI. Mais na coup constitutionnel pour na député dans une position, mais pour na candidat président de la République, nous le savons que avec Otobengaka injustice totale. Bakatel biso ba ndeko mususu otobengi ba opposant lokola ndeko Jean-Pierre Bemba lokola ndeko Muzitu bakati pe ya bango kuna bakata Kizenga Kizenga azakana bango te Kizenga en tout cas maman il faut tozonga kasusu na mibeko to lobaka il faut to kasusu na mibeko totala bakor na bango esukaki na neni esa na neni o ba salo c'est juste ba olinga kaka ba se cacher accord ya paluna MPC sila kala so na besila kala o mona tangu ba ministre ya palu ba kei na kati ya gouvernement ba oyo bazali banda ba secrétaire ba lobby bango ba engagé palute ba ke ba membre ya gouvernement ozomona c'est déjà otobenga ka guerre ceux qui zaki bongo fa bandima ba kende ba moko ceux qui Kizenga andima ki ke baza ba partenaire il fallait pas tia candidature na e candidature ne ba katango poani maman je parlerai beaucoup plus ya ba candidat o nga na yebi bazaki légal même je n'ai pas fait les droits mais quand même na interprétation normale to ya fait o ezali baza ba candidat oyo bakokaki ko zelaka te to bakokaki ko kata bango te ndeti Jean-Pierre Bemba ndeti ndeko Muzitu Jean-Pierre Bemba dossier nini balobi subordination des témoins na code pénal na biso soki na tome 2 on n'a pas vu ça équivalent à corruption ça n'a même pas de sens tozaki na cour constitutionnelle na bandeko ba avocat ya Jean-Pierre Bemba ba défendre kango to mona biso loko anate. Tu n'es pas de Muzitu, conflit d'intérêt. Conflit d'intérêt par rapport à quoi? Lui, il est simple membre, il est militant. Il était militant du Palou. Engagé par lui, il a été candidat. Mais pour Nangaï, il fallait des cours constitutionnels à 4 Ndeko Kike. Parce que Ndeko Kike, Azamouto a mis la biso congolais, Kabila désir. Ce que vous avez a travaillé mingi namboko ya maman. Ce que vous avez a travaillé mingi. Azara ministre information à l'époque, je reconnais encore quand j'étais petit, on appelle ça. Discours na mort ya Laurent Désiré Kabila si je ne me trompe pas, il était le ministre de l'information à l'époque, à moins que je m'abuse sur ces plans-là. Kinké, Ayela Biso Kabila Tolembiote, mais Lelo il est candidat président de la République. Candidature Neleki. C'est déjà un conflit que nous en avons au niveau de FCC. Maman na FCC on a ceux qui battra candidature joue ba fongola bureau ya réceptionnement ya babli na candidature. Tu as 49 candidats na contre FCC. On en a assuré déjà. 49. Basé belo bo manifester y compris bati luko banga chape candidature matata pour ne pas ngacha na par nae parce que bango no sumutaza compta pour na dauphin na zate sauf que za imposition ya chef na bango walobaki ke na minutes oyo na lobby mutuki ngani ye on a pas kei mais to mona ki na veille kinka chaki Kizenga chaki ba msusu lokwa bazaki na kinga kati bakoma ina no sur place te yango ba se réservaki yango na bi soki ezalaki déjà premier jour ba fongoli ba ba candidature ba chaki déjà dauphin on va ba candidature à majorité ngeye belé pour vous dire qu'il y a des désordres organisés là-bas que peut-être ba tumsu bazo mona ngote yango na to senga la population toujours azala éveillé par rapport à makambo moi maloba moke place wana po etena tuna mwa motuna oyo uti penza na mikili ya États-Unis d'Amérique et pa ya minganga oyo etali makambo ya nzoto la biso penza Dr Gilles Chibwabwa alobi boye siko yobino ba congolais bomi kabi mingi na Mendele Dr Gilles mutuna no yangola zoto la Chibwabwa bomi kabi na Mendele bopesi confiance na Mendele est-ce que boza sir que Mendele wana bako mema bino penza na esiko bozolinga bokoma to pe bino moko ba congolais bo se soulever Kopesa confiance na Mendele na ndenge nini je ne comprends pas au moins la question mais si je peux répondre directement topesi confiance na Mendele te te bopesi pamba te mikono so congolais azaka ke ba américain balobi boye tozoze la François ba Mendele balobi boye donc confiance na bino nyoso pas assurance na bino bopesi yango la ba président et ba paya mais bino moko sikoyo bomi lali on dirait que bozoze la bango ni bato bakoyebisa bilo bosa eloko OK bato bazo subir lelo ezali bino et prévenez soki na kepena na mutuda na makasi ezali komona ke mona mboka Joseph Kabila a commis devant ba américain mais a sali discours na ye oyo bino ba congolais bolobi ke bosepe na ngote mais ba Mendele batiki bozo mona te ke bozo sala confiance à Mendele Mendele atiki Mendele oloba nini to asali discours contre nani problème à liboso ezali soki tobi mama soko za na passe
na ndako na yo muta uti libanda aye ko se repartir na yo na problème aux anango a commis déjà ndeko na yo soka bimi libanda lobby en tout cas tout ça par tous les moyens to kunde be maman na faut betele maboko même na katanda kunisi kozali loba na sepel na maman uti na numéro X pour aya ko sale loko wana c'est la même chose avec les blancs aujourd'hui ba mindelo yo zolo bana souci ya Congo bana besoin Congo toza na kimia bana besoin te que Congo za soki ndenge ni to apena confiance ya bango te poto ba ke bango ba organiser Congo non eza candidat moko mundele moko te o za candidat président de la République mais bango de bato bazala sima makamunyo bon na ebité soko ko prouver ngango ba ndenge ni ke bango pour la nina zolo ba ke bango parce que ezala mona mboka bemba gombo po bo sale loko bilon so bokene ko se réunir pa ba mindele cela veut dire que mutu moko te abimi pe na makasi na ye na batune so kalobi na komona mindele te menalingi na bundanga moko et prévenir ko zela ka mindele lelo oyo Obama ti akei tiki bokonzi na ye alakaki ke Kabila okende mais Obama n'a rien fait pe ba congolais bossa le côté lelo bozo la ke organisation ya 2017 est organisée parce que mindele ne bato baza ko pousser biso maman na ko répondre maman journaliste na mutuna na ya kitoko lobi po ani bakende ko se réunir na libanda to yebi biso nyo sotant tonde ko ba Sénat ndé ko réceptionner ba candidature ndeko Katumbi ayati na frontière po ko tababoya ya kota nasi oyebi yango Jean-Pierre Bemba alobaki bon conception ngeza na CPI na kin vomenaza na CPI na zana kin. Pourquoi j'ai dit ça? Jean-Pierre Bemba longol makolo na ye na mikila poto to lobi aye na kati mboka na biso. Mais azala qui fermé le roi mutazana prison. Koya ya pamba ya congolais. Pour moi, c'était honneur au même gouvernement qui applaudit kabi que non, nous sommes tentés de réussir sur le plan international de qu'on a biso Jean-Pierre Bemba aza acquitté parce que problème au balobela ki wana eza yete il faut applaudir de anelo kwana mais to moni que soki to kendaki soki ba kendaki kuna eza juste pour na ko permettre mutu nyonso akuta soto bito chango awa ndeko Moïse akozalate ndeko Jean-Pierre Bemba kozana na prison ba misusu na ebite soki ba ozana ndeni e koma kaka o kuna transport réseau mutu kezo lekate ba chaki ba pine to yiba bloko wana ezaki yango permettre ki libanda ya mboka et permettre que bango ba se réunir ba se conscientiser sous kitoko mais j'espère que suika kunate ba oya nango awa pour un message na population congolaise particulier kinois ah merci na ina tuna bomo na mboka ya solo lobi bakelaki kuna na défense la yo za problème te mais na yebi ke basi bazongaki ya motu ya nini oyo bango ba yepona yoka bazana kimia ya motu ya pona bango bakendelaki d'abord ezali ko contrer babilo konano ya Séné. Il faut pas parler de candidature commune de l'opposition. Candidature commune de l'opposition est vraiment prioritaire sauf que c'est une demande de nous les peuples par rapport aux opposants et expérience auto outi nango na des législatifs en 2006 et 2011. To proposa ki bango ba opposant bozala ini bo misalso candidat moko oyo population akosani akopesa ba voix na ye yango wana tolobaki ke bakenda ngo bongo mais oyo bango bakendelaki kuna beaucoup plus ezali yo longola agenda caché na yo yo pe longola agenda caché na yo ici on parle du Congo o tobimisa na lopoto balobaka sauvons les Congo o bakendele na mikila poteza sauvons les Congo et non sauvons les individus voilà tozongeli mona mboka kutino opema la kimia yango wana eza maloba na ye malgré rappelenga lisusu parce que yem tabandaki azaki parmi azabactère o basoulevaki moana sauvons le Congo ndenga pe susu na bakisi bactère na biso bakendaki kuna pona ko sauver ba vie na bango te bon mama to betali solo ya suite té actuellement to na makambo etali élection to ke une élection to yeba suite ndene élection ça a été comme ça oyo eza message ya bato ba utena ngo kuna mais ba yepe to zana bango le 29 awa na triomphal bazana message au à la population quinoise en particulier parce que ça se passe ici et qu'on permettre bisonio surtout et l'oroni bakende ko sala kuna sauf que de ce que moi je chasse par rapport à discours ba pesa ki biso to ba compte rendu ba pesa ki biso na masse ba lobaki ke pour na biso machine à voter et koleka té on est qui peut-être ligne ya conclusion ya bloc bango ba lobela ki biso tant ba utaki na mboka ya mindele na Belgique balo machine à voter j'espère ba oya nango lisusu na bike na momo basaki kuna bazaki toujours pona ko luka ko bongise la population ndenge ni na ko vivre après le 23 décembre 2018 yango wana oeza makambo malamu ba oyela biso peut-être le 29 oyo
Bande ko balandi bozali pensa kolanda biso na bokebi bonso pamba te na lobaki ba congolais ba koloba. Bozo mona ba jeune ba mitangi makasi balobi pona tokita na ekolo wa biso po ete to sala makambo to ko sala te. Oh c'est de la presse à lobaka ongandi na lobaka makambo ezo bima est-ce que ngai misusu kutu na yebi yango te yenda za ko apprendre ngale tando eke. Cela veut dire que bango pe bavandi ko sala ba recherche na bango Arthur Ndombasi yango lazo senga la bino Maman Chantal Ayao. Bosunga émission to le Belamboka Congo. Docteur Gilles Chiboabwa. Partout vous êtes. Steve Zao. Namolonga no Sophie Makoma. Guy Bozali ebele na Paris. Bobenga ki lobby Guy Mambambu. Et sengolanga pour le s'abonner. J'ai de osaya nazo sepe na bino vraiment bozali ebele. Na kotanga bakombo la bino na mwasima. Kasi bosunga émission opambate. Bato balobi bakoleka. Congolais a causé ton et cette fois-ci Congolais lobby a collé la tête pour un changement pepo et colonaye et kene malamu balembinza la balembi kufa kasi mwana mboka sikoyo toyebi ke le 29 to kozala wana na la kibino ke to kozala na po photo zwa yango kasi mwana mboka sikoyo to lo banana bauti na mikili ya bapaya bakiti bayoka le 29 bakolobela biso mais sikoyo moi li solo komi kotambola ya bemba ke ba pigme ba kei lisusu po bazongise la CPI makamango ezali boni. Bon, dossier wana, je ne sais pas, ceux qui bazaki déjà saisi, la cour ne peut pas se saisir na ba manière où tout le memelango lelo na mboka oyo. Maman eza lokola yondo zaboye o commettre infraction bakangio par l'état, to benga ba plénière. Mutu nyonso ebi kaza dossier na ekuna il faut kende po aeba, dossier nanga mutu azaki nango. J'ai pas bemba est déjà s'acquitté, il s'est déjà s'acquitté na dossier oyo azaki nango. Na habité ceux qui ba pigmé wana ba se réunir ndeni ba kenango mais je sais la cour n'est pas otolobaka eza eloko moko te oyo ko se saisir kambala moko po ba yebisi a se saisir a refond la banquette na ye nandimité de ma part avec l'acquittement de Jean-Pierre Bemba actuellement ba kende suko fongola dossier judiciaire wana mais mona mboka tozaka ko kene loko wana tika lona ndimata motuna ya mwana mboka Arthur Ndombasi po mutu azali ko délégué ba oza na kati ya délégation ya ba pigme wana eza moko ya mondele na kombo ya Benchuda est-ce que bozali komona teke mindele bazali ko manipuler kaka ba peuple noir. Bon, Mundele aza ko manipuler bisoté. Le quoi la bango ba se saisir déjà l'information bazana ba preuve na bango ba lobaka. Je ne sais pas si la cour va les répondre ou pas. Wana eza procédure ya cour mais pour nangai comme au ba conseil ba ke saisir d'abord cour. So ba saisir cour pe bango raison. On disconvient pas mais pour non saisir cour il y a toute une procédure. Procédure ezali, j'aimerais autour peut-être juriste envoyé spécial il y a cour constitutionnel il y a cour pénal na mboka na biso yebisa yo tamsusu makambu oyo balimba sala eza bientôt eza mabe. Pour moi j'aimerais to se focaliser na biloko wana te. C'est la même chose ne balobaki mais président Félix Tshisekedi atangate azana ba diplôme. Le diplôme na epé bimi pour photo la ngonde nazala ngote mais la lakisio ba bandi déjà ko sala makambo la pe ba bimisi ba biloko wana yango nde tozwa ko banga mona mboka ndomo likambo tozolo ba ete po émission za itolo belamboka Congo tozali ko lunga nini ete bino pe ba congolais pe na ba congolais bomi pesa na nu penza la kondima ka mendele te po te mindele pe bazali na ba carte moko bazali ko sala po ba lukaka intérêt na bango plus ba ko lukaka intérêt na bango na uti ko loba ete mona mboka Tshisekedi wa Mulumba oyebi cause na ye nini ya koboya ka penza pazo bokonzi te po eta bande ko linga penza makama mindele te ezali moko ya sekele ona lobaki émission ngo to ko sala kasi tozali ko banga po ete mindele pe bazali kana ko kenda kana ko kosa biso bala mboka bo fongola miso te mundela zokosa biso te mundela manipuler biso te sauf que baza ba partenaire na biso il faut travailler na ye ata ko na mabe bozondima bon mabe oyo nga jusque là non na moni mabete na part ya mindele ba sengi élection ba sengi eza élection apaisée crédible et transparente. C'est ça ce qui est primordial dans notre pays. Entre-temps, bactère politique, la personne va menacé. Bon, bactère, c'est toujours comme ça dans la politique, on doit tirer les ficelles. On sait qu'aujourd'hui, avec des candidats valables et opposition, la majorité doit toujours tirer à côté de Nabango
pour aimer fragiliser. C'est l'une des stratégies, c'est tout à fait normal. Mais nous, dans notre part, on ne peut pas faire de propagande des candidats de la majorité en disant tel il a fait quoi, tel il a fait ceci, mais non, ce n'est pas ça. Mais sauf que nous nous sommes concentrés à ce qu'on est en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire est qu'il y aura les élections cette année, pas des machines. Parce que les délais d'abord recul par rapport il y a donné au Seigneur pesaki biso na lobby awa na mukanda oya pesa biso ayebisaki biso na septembre awa au plus tard octobre moyena il faut déjà tout ça la commande à bulletin il y a un lobby no tout un problème pour l'élection il y a le 23 décembre to linga ko longola problème ya Congo et un problème personnel ici au lobby singa ne bande to lobby la Congo